mingi na balandi émission Culture King où ils ont présenté par la Gloria Nyembo la Cataléa. La chaîne Abino mltv1.com. Chaîne Abino est toujours dans l'actualité. Pour s'abonner please. Pour voir ni les autres tambola ni les autres tambola te. Chaîne Abino est là pour tambola partout que soit l'actualité qu'on fait ça ban en boca. Ni les autres les kanakata qui chassent. Mbelibino fils Mukoko les gardiens du temple boyo kaena nous to solo la mukie na ye to ba ni bela memeli biso oh et pas la ngam ta pousa na rabamba te pousa na raso likamo ezali so likamo etambola te donc vraiment tout ça la ka effort to bongisa to yoka panza sanka ndezala to landa original. Bonjour papa na ngai. Merci mon Boni santé maramio tambola. Tozali santé maramio tambola bien. Et na partie ya peuple UDPS partie de la base. Tout ça bien tout garder temple la démocratie. Ça mystique. Merci. Eza ngoli anza. Pona ko kenema noki to kaki obimisi nzembu mo boy. Bimisi nzembu na yo wana Nebito comme ils sont musiciens, ton dengeni. Non, au moni. D'abord, le salaire qui est au Koyemba Mbalo, poto constatagi na 2006 puis na 2011, ba musicien na biso, ba l'accès qui bazana o ba bengi déficit manque à liberté. Majorité ba musicien ba embela ki mabe, c'est-à-dire ba embela ki les pouvoirs zonyo kolaba congolais. Yango nde sala même que ba combattant biso a diaspora bazwaka décision que ba betaka lisusu te mesure yango pezo continuer kaka. Yango mo retour le bien porter charge nga mona yembe la musique totala que biso UDPS lokola toza ba bengi ba talent. Bon to yemba ka to yemba na cadre nzembu eza oyo balobaka parmi ba moyens ya communication. Tokotaki studio mais et le moment a constaté que c'était important toyemba au moins na bémission to sala rana bino batunyo so bazwara tenter ya Rolanda biso na bémission mais na studio là na kotaka na mona garçon mo ayemba banzemba ba couper décalé l'air ayo ki parti na yemba ki ya na Félix lotiliki courant et bisika bison misala eko salama chômage ekolongwa peuple akofutama salaire amalonga nzala ekosila peuple akoseka nafati ye Congo avancé garçon atunanga Gloria abi mais est-ce que marambo viozo yemba vuma kosalango au moins qu'à travers la chanson petit message morobo na petit message il y a projet de société il y a Fachi Oeza lutte contre la pauvreté. Donc merci c'est ça. Coco merci les na Régine a vraiment beau lancer lenga nzembo wana. La base c'est le peuple et le peuple n'a jamais eu tort. Vigilance électorale. Avec les gardiens du temple de la démocratie, fils Mukoko. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat commun de la base. Candidat. État de droit. Biso président. Na Félix lotiliki courant et bisika bison. Misala eko salama chômage ekolongwa la combattante futama salaire amalonga sala eko sila peuple akosepela nafati ekela siofele nafati abakuluna tie aba excusez-moi original. Ah ok, wana ezalaki nzembo kitoko. Ah, wana talent.
Ouais, talent wana eza ba talent oyo caché quoi, ba tozana ba talent lelo batu bamoni na bimisi su eloko mususu oyo alaki ke nazo présenter l'émission bamona émission candidat favori pendant campagne na chaîne nanga Congo Éveil Peuple TV. Lelo nazana bémission oyo nazo produire repas patriotique, nazana bémission plateau d'éveil, nazana émission Bauta Congo et c'est parlement citoyen na Bauta Congo. Eza ba talent oyo nzamba pesa de kobota ma main. Donc qui vivra verra ba talent Torobinsa. Siko on a tout na moi question qui est. Siko élection l'équipe. Ba campagne leki siko nzembu wana oyembaki. Otiki osuki ka wana to bana robimisela biso ba album après po yango leki élection de leki ba campagne esili na monde de musique. Wende na loba ke musique eza parmi ba moyens ba canal ya kopesa message. Message de la révolution. Message au biso topesaka ya démocratie. Na continuer nazo annoncer déjà na ba public ezamba liboso na salango. Nazo annoncer que nazo préparer album au titre nango eza prenez-vous en charge. Bokoyoka banzembu neti libérer libérer les combattants. Libérer Franck Diongo, libérer Jomi Ndongala. Il faut arrêter votre pouvoir sans fin. Il faut pas rêver. Nzemwana ezana banzembo ebele oyo ekobima neti nzembo wana embela ba prisonnier o bakanga bakobata na biso ba jekobeya bakosela bango makambo ya bakamo sampu. Album Mobimbeko ya 6 titres na orchestre na sala Les Chandres de la Liberté na idée que tokoka kopesa batu musique à solo, mais je tiens à remercier ba musiciens ou ba courage ya koyembela Pachi. Là je remercie Alain Pela, je remercie Bogis Bompema ba yembela Fati, donc c'est ça. Siko donc musique na yo album na yo bimisa. Izara pona comment je peux dire? Izara pona ko faire face to ndengeni. Pona ko tangi ba libérer o tangi ba nyonso ya kala wana oyo yebi wana. O tangi. Ba album mosaleli bango to eza pe ba tumsu ba koyo kango. Bon album nanga eza na ba o ba bengi ba futilité te. Album nanga eza na o ba bengi ba thématique. C'est un cas politique. Et vous allez beaucoup plus mambu ya politique parce que balobi Gloria. La politique a tobé tiango kara ko s'occuper na yo. Faut ko mata Thompson et ko mata. Donc dans l'album nanga vous allez beaucoup plus éveil ya ba congolais ba se prendre en charge. Titre nanga d'abord ils prenez-vous en charge. Dans l'album nanga vous allez ba basi balatisi bango ba slip na cadre ba exposer bango non album nanga vous allez album moko boye ya éthique, album mo ya morale patriotique. Donc makambu tunga na lobaka na batu et salamaka. Donc batu baromona ngo ekobima pe je t'assure nzamba batelo kufate. Neti makamni oloba na batu salama. Makambo na loba na batu ke Kabila kotumba seni. Po azobanga. Lelo batu bamoni Kabila tumbi seni pe na ebisi batu ke Boko Haram a commis en Afrique centrale eza Kabila Trump ifaya okangai. Na loba na batuke ndenge zawana Ebola eza maladie moko ba créango de toutes pièces. Lelo nde toza boye bakomolo ba kebe élection kozana na benité likola maladie kula to. Esprit moko ya question na ngai na lingaki pena tu na question na ngai munene nde yango wana. Toki na beni élection ezate. Réaction na bino IDPS. Bolo bani na maramwana. Réaction na biso ezali d'abord to condamner ndenge ba privé ba beni droit na bango ya voter. Mais to la question to lobi oui. L'un quand Sadara qui ko sala o ba bengi meeting na eko. Et pour les salariés na beni parce
na mitini batu base rassemblage basango bateyaka batu na église bazotiela batu maboko na beni na bapaster bazalaka na contact ebola te seni lera autorisaki campagne ezama na beni ebola ezalaki na beni. Et bon, ce qui est après. Et bon, ceux qui malades wana est après bah constatant qu'ils a plus dangereux. Non, maladie wana yo za journaliste babanda nango eza parmi babiloko nga na lobaka et maladie wana na kabila ko koloba makambuke o élection esama na benité suite na maladie ebo biso tolobi to condamner yango eza ko balkaniser pays mais lokola départ ya régime oyo yango nde ezotenir biso na kingo tolobi tokokende na bango élection ata sambeni mais tokende na bango élection to se débarrasser to sala table rase na bango moment ete epesa mabe parti moko ya mboka bavote te et ça la mabe te vraiment pour bango mpe baza batuti baza mpe na droit ya élection eza biso te nde toboyi sikoyo so tolobi ke mpo na beni totika makambo kabila kovanda conformément na article 70 mpo ye azoluka kaka article 70 wana oyo elobi ke il peut quitter le pouvoir quand on a élu un autre président biso tolinga to permettre ye possibilité ya koimposer article 70 wana te oyo elobi ke ya kovanda nanu bani na moment oyo tozali tolobi boye tokokende na ye na baélection même aye na raison ya beni nazoyebiso kanga data lelo avant tokoma le 30 kabila komi capable ya kosala même likambo basalaka te ya koboma même mwasi ne Olive Lembe po alobake na matanga baélection ezala te kabila komi même prêt ya koboma même mwana ne ya mobali fils unique wana po alobake baélection ezala te bokeba mambo oloba ne uti wapi mais nazoloba lero yo osala émission na gardien du temple kobanga note zala oyo babengi prix omoni bamakambo nazoloba oyo ezo engagé bangi ezo engagé c'est-à-dire kabila ndenge aza wana aza capable ya koboma même nanga po nani koorganize baélection les problèmes na munyo baki tes problèmes te bon ils ont engagé au Ghana les problèmes que na minito ndenge zawana tozoloba na batuke batu bayebake na lobaka na bango ke Kabila alinga mema maladi mona Congo o babengaka SAR wana elakisi nini S elakisi syndrome elakisi malade A elakisi africain R elakisi des reports et elakisi des élections syndrome africain des reports des élections yango nde bozomona Kabila ye nango mais biso tolobi boye tozomema Kabila tina suka logique na ye esali mpe bien ndenge nzambe akomopesa ye oyo babengi motema pharaon akomi kosala politique de chaise vide koboya kokende bareunion na bandeko na ye ya bapays d'Afrique lokola ezosala bien biso tozozela baélection soki aorganize baélection te c'est là où biso tokobenga peuple conformément na article 64 oyo elobi ke peuple atelema abotola bokonzi na ye mpo balingi bakanga ngo na groupe mo ya bato basimbi manduki mutuna mususu namoni parti de pes bazotia nanga musapi makasi mpona nini bomoni teke eza moko ya insécurité mpe mpona ye lelo oyo problème ekozala ezwi ye boye bakoakize directement opposition parce que opposition ezalaka toujours musapika devant nanga bomona ngo teke komemela bino mpe shit mo boye mwa risque mo boye mpe na makambo osala d'abord lero tuni question na biso tunanga ntambo wana basoda biso topesa ye basoda te mais biso soki tozoakize nanga eza mpo nanga azose comporter na oyo babengi il se comporte comme un caporal recevant les ordres mal donnés nga nabengaka ye Corneille Nanga oyo azali
nabengaka ye Corneille Nanga Caporal Akingakati. Na moment onde tozali awa nanga yeba kende nga zana soki mboko makile tangi ye to kangaye. Eza mutu ya liboso ya seni bakanga te na Afrique. Omoni na Côte d'Ivoire, sera Laurent Gbagbo, président na bango seni bakangaye. Po abimisaka ba résultat et ça la désordre. Mais nanga il fallait ta makamba malumalu ete ya ye. Malumalu kisona nous repose en désordre. Malumalu yendenga zawana amona makambo yela malumalu ba opération ya mutu et consort. Aye komona makambo yela ba charge yela ngoi mulunda. Il fallait te ya nanga. Bomoni te ke makambo wana pe nyonso lo bana ekoko yela pe nanga lelo IDP c'est un problème à makasi. Le problème egoyela nanga biso IDP c'est zwa biso na makambo nini. Nanga zo sala peuple congolais mabe aza complice ya ko sala ba désordre na élection na moment to sa no élection tozo sa no émission na rond point ngaba ba uto loba na biso mo bazo voter na lupango moko na machine na bango. Ah. Na moment tozo sa no émission tozu de rapport. Nanga ya ye na idée que akoka ko sala ke Kabila ti. Te a se sentir en insécurité pour les qui na te va bien zan insécurité ya makasi. Azan insécurité ayebisa bato basala biso to sala sécurité te. Ayebisa bato bakengelaki nanga tambola na basoda na ebité so demi bataillon ba soda tambola na ba. Ozo comprendre. Yende nanga zo luka tia biso na insécurité. Yo ebi makambo esami na beni l'air baboyi koloba ke bato abeni ba voter. Bato bake ko beta bato malade ebola ba panzi place bato malade ebola ba. Eza Kabila muto moni makambo tungo nde tozalia. Na félicite d'abord oza mwasi ozu courage à koyawa. Donc ina minito. Merci. Donc makambo nyonso esala ya mabe na mboku eza Kabila. Ozo comprendre. Donc Kabila ndenge zana na satana mabe asalaka bakela mwanzambe na mabe o satan Kabila sala ya Kabila équilibré. Donc Kabila est égal le mal des Congolais. Yango nde moni biso to sala ba émission poto koka koyebisa ba Congolais bateli. Ah merci vraiment fils Mukoko. Ah aussi singa maloba vraiment garder du temple. Mot de la fin na yo pona bat bazolanda o partout monde entier. Ba meka koyeba nini décision suka pona IDP c'est nini na maramba ba élection o poto obanga. Mona be bisa biso rara mot de la fin na yo po pesa assurance pe na bato baza libanda. Moi assurance c'est ça la bien vraiment. Moi na koloba poto continuer à servir monsieur kombo patron na chaîne. Ah, voilà mais important. Ouais, na pesi mbote mo konza chaîne na bino. Apesi vraiment makoki ya koyaka wana sepeli ndongoye. Na mona mingi ba fille ebele na internet basalaka mambo ba théâtre. Yo ye na accordé interview. Merci. Dès que okoka kozwa guo ya obandoli bela mambo Congo. Mais nazoloba d'abord mot de la fin nangezali biso toza pona ba élection qui veut la paix prépare la guerre. Tozo préparer que to gagner ba élection. Président Facha Salobaki ceux qui va résulter bimi contraire na o peuple azo kanisa peuple akondimango te ceux qui résulter bimi Shadari. Ça ne sert à rien même de publier ça boye ba déjà ki tokondimango te po Shadari azao babengi continuité ya mal projet na ya société so yeba te za continuité ya ba rujana continuité ya mal ba courir katanaka yango nde projet Shadari to lobi boye biso nde toza boye soki Kabila sasi élection te peuple congolais azala prêt na o nga na bengaka opération DTE wana elakisi destitution ya Kabila transition sans Kabila et élection koya kosalama. Donc tozoloba na bato tout bayeba ke biso nde toza boye tosalisa Kabila tomelisaki leka ete toza vuma bato bapesa to yango nde nga na mibengaka le gardien du temple na kufa kala na zelaka na po na momo na lobi bato tout balandi nga na émission
kin sur kin nalobi oyo landinga kotala ngo nete émission mo ya musique te non zwa yango kabola yango epa bakongole na ntina ke balandaka Gloria mwasi ya pembe na makambo aye kobanda kosala wa mpe na lancele oyo balobaka appel de soutien omoni ndenge ayeboye esengaka nini na makambo ya journalisme il faut ozala na contrat moko boye na boutique moko boye balatisa te mais ye lokola ye awa kosala na biso bato ya IDPS bato ya boutique baobanga kopesaki babilamba na bango mpo bakolobake so bapesi ye bilamba soki ake kuna bakobeta bagazi bilamba ekopasuka donc na lancele na bino tu bamama poto bajeune fille ya bacongolaise bokoka kosalela mwa bavalise mpo ayaka awa mpo aye deja awa na kati ya temple de la résistance ekozala mbala suka te bosoutenir ye bopartage émission na ye mpo batala ke mpo azoya kosala émission mpona makambo eza nécessaire mpe utile. La lutte continue à le peuple gagne toujours ingeti. Merci Nabalandi émission Kin sur Kin. Obozaki toujours wana branché scotché hein obotika ngate vraiment bozalaka wana pona kolanda émission nga pona ko s'abonner na chaîne na biso mltv1.com. Et puis si bino ba merci belé vraiment je manque à vous dire ba merci belé ka un grand merci. Hein ouais pona ba tutu o ba ko ki kolinga bazwa ba information en temps réel. Numéro n'angeza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 pour na bino o bolinga bozwa ba information bobengi pe pona batangwanda na Katumbi na Jean-Pierre Mbemba o bafinga nga bozwi pe ka bofingi na bino nga po malobo na lobaka esukisaka lokuta na bino. Donc soko zwango ofini nonga na koyebiso kaka merci beaucoup na kotikelo temps okoka ko comprendre même après 10 ans que biso tozalaka na biso kana raison. Ouais, je disais un grand merci à Bébé Secret depuis Bruxelles. Un grand merci à Sedola Mokonzi Bambote belé na yo vraiment na bosanité Jerry Kobetox on a qui na sima caméra ka pona ko bimisa ba image vraiment kitoko pende bomona boye na pesi merci ba merci mingi pona temps na ye na pesi ba merci mingi na bonnet tout ya MLTV bozazala ka wana pona biso katale ya lingi bino mingi ciao original